Lelo Mundele Azo Sepela Ateki marque Adidas N'engeno Atekate Nekar il y a une semaine parce qu'il y a un Congolais qui a annoncé concert dans Adidas Arena. Chacun portera sa propre charge. Tout ça, tu as pour la promotion à Batu. Makambo biso to sala to landi batuti. Biso nde to sali batu ba landa biso. Mais bazo landa biso na niveau biso to salité. Donc batu faut ba landa biso, faut ba sala makambo leka biso. Biso to beta jamais na salle autant monsieur ça 5000 places. Et place biso to répéter. Mais c'est normal to comprendre pe so soit lire lo ko kina mongo na ye. Nga ko loba. Ba se prétendre que biso to yebi ko loba, biso nde to yebi ko boycotter. Fallait to sala makambo oyo o batu musu na ba sali ya muti. Mon coeur artiste congolais depuis Walobi, les lots besoin un problème, il y a koyebana. Comment on tangi na yebi na yebi depuis Pomba. Na yebi tant patron na le kinga présenter biso, bato wana ba loba ba koneri wana, batika la jamais au fond la mino wana ba loba, to mona ki ba présenter ke mani. Il ozo so bato musu baza compléter na musique. Ba ba telema wana ba yemba, ni za ba ndeko na bango. To bato babeta na bokese na bango batinda bango ba loba na mabwana to ko paka batuti yango moni to loba quelque sorte batu mususu ba olinga ba olongola batu place mayele moni place mutu ya mayele fandaka bango siko ba ona ba olongola place mayele fandaka ba ebache bosoto ba ya olonga ba kotsongo bata mayele ba ko masiko bango nyoso bazoba te ata okati mokila ata opikoli maseke yeye bakoyeba yo na bizaleli bazabolo. Bandule kozonga te chez Djonga 3 azongeli base na ye na Paris oyo yesika bozalaki kolia komela pe koyoka ndule na niveau ya 2 fois te boyebake bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te chez Djonga 3 awa chaque week-end bilenge zongi ya ndule à partir ya le 17 février 2023 ouverture officielle ya bandule bokozwa chaque vendredi Suzuki Luzubu 4x4 grands chanteurs de mon pays à partir ya 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi, bokozwa CNN Alligator na baninga tout awa boko sepela joli kitoko. À partir ya 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche sombele souka bisanga. Bokozwa Nokolias, Emeli alias de Mingongo, la voix qui cloche et longo na wenge. Poussana to vanda en matinée live. Oyo eko banda à partir à 18h tina minuit. Kasi tunanga inini. Kaka soki Emeli asilesi. Mbala moko night club to boîte et fungwami à partir ya minuit. Ba 5h avec DJ Bobo Oyo akosepeli sabino na bandule pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Chez Djonga Twanga Nantaba ezwami na adresse Oyo Noisy le Sec na sima ya McDonald numéro 25 chemin de Grou 93 130 Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba yango nde ezali moboko ya ambiance na kati ya Paris pe na France mobimba. Quel jour est le plus important que celui de votre mariage? Lorsqu'on s'apprête à convoler un os, on souhaite évidemment que tout soit parfait. L'idéal pour cet événement, un jour mémorial, c'est donc de faire appel à un décorateur et service traiteur événementiel, Lisa Décor et Lisa Traiteur, qui créera une ambiance unique au plus près de vos désirs. Dès l'organisation du plan de la salle, en passant par le choix des couleurs, des buffets et des matières, Lisa Décor et Lisa Traiteur vont s'entrer à décliner l'ambiance et le goût que vous aurez choisi jusqu'à la moindre détail, et tout dans le respect de vos goûts et de votre budget. Lisa Décor, Lisa Traiteur répondra à vos attentes selon vos préférences, votre budget et le type d'événement. En effet, Lisa Traiteur, sa cuisine principale est traditionnelle avec différents
différents plats typiques de nos régions. Lisa Décor et Lisa Traiteur s'adaptent au format et écoute. Que ce soit pour un mariage, un anniversaire, un séminaire de plus ou moins 500 personnes ou un cocktail en petit comité de plus ou moins 20 personnes, Lisa Décor et Lisa Traiteur saura répondre à vos exigences. Pour nous contacter, email mignon.yahoo.fr ou appelez au plus 217 298 21 11 ou WhatsApp plus 1 217 693 20 81 ou plus 1 217 819 11 41. Lisa Décor, Lisa Traiteur est la voie idéale pour l'organisation et la réussite de votre événement. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Site FM Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura. Bonjour fidèles amis téléspectateurs et bienvenue dans Agenda Cultura, votre émission préférée, votre rendez-vous de chaque dimanche à 11h30 sur la télévision haut de gamme CMBDJ. Fidèles amis téléspectateurs, merci à vous de nous choisir pour vous informer. Merci pour la confiance et la fidélité que vous accordez à cette émission Agenda Cultura de ce dimanche qui est présentée par votre humble serviteur Glody Akina. Voilà, merci beaucoup à mon équipe ce dimanche. À la réalisation de cette émission, je suis avec Riti Mbulungu. Merci à Gianni Kodia, à Marmakika. À la régie finale, je vois Carlos Elikia, Papa Naslamich et Chikote Lanich Mbungo. Et sans oublier M. Riga Mazemba, le notable. Voilà, mesdames, messieurs, rapidement l'actualité. Comme vous savez, le PCA de la Société congolaise de droits d'auteur et des droits voisins, Jossar Nyokalongo, a présidé le lundi 27 février la cérémonie d'ouverture de la formation sur les techniques de perception de droits d'auteur. Avant d'annoncer officiellement le lancement de cette formation, Jossar Nyokalongo a informé que cette formation a été initiée par le conseil d'administration de la SOCODA afin de relever le niveau des agents de la dite structure artistique sur les techniques de perception de droits d'auteur. Voilà, suivez en image et nous allons revenir tout juste après. Regardez. L'initiative, il y a formé des gens pour bailler des droits d'auteur. Tant qu'il y a des bossos, il y a des utiliser des œuvres, des tableaux, il y a des plasticiens, il y a des livres. Nini oyo ezali droit d'auteur pour avant moto afuta pour batonso balinga ko tia droit d'auteur lokola paku droit d'auteur les a pas coûté. Retour sur ces plateaux, fidèles amis téléspectateurs. On va également parler de Pasteur Moïse Mbiyé, la réserve de l'Éternel. Comme vous savez, l'artiste va se produire le 19 mai de cette année au stade de Martyrs. Donc, un rendez-vous à ne pas manquer avec le Pasteur Moïse Mbiyé, la réserve de l'Éternel. On va également parler de grand-père Benz Bozi Boziana, comme vous le savez, artiste et musicien, en collaboration avec l'artiste Fali Ipupa. Les titres Black Label sera disponible le 29 mars de cette année sur toutes les plateformes de téléchargement. De son côté, Héritier Watanabe Motonatembe annonce déjà la sortie officielle de l'album Chemin de la Gloire le 15 mars de cette année sur toutes les plateformes de téléchargement. On va également parler de Monsieur Grinotage, Hans Luzolo, l'artiste comédien humoriste en production le samedi 13 juillet à la salle théâtre du gymnase Marie-Belle en France. Pour plus d'infos, appelez plus 243 97 93 76 827 plus 243 97 93 76 887 pour déjà Kozo Babié, il y a production, il y a artiste comédien humoriste Hans Luzolo le 13 juillet au théâtre de gymnase Marie-Belle. Et on va également parler de
L'artiste musicien Maestro Fabregas Curios Kuzarati, Monsieur de Trop, en concert le 31 août de cette année avec son groupe Villanova au Casino de Paris. Rendez-vous à ne pas manquer avec Maestro Fabregas le 31 août, Casino de Paris, c'est confirmé. Donc Fabregas à Rosalawana, Naba Villageois et puis na équipe Nemo Bimba, il y a Villanova. Et l'artiste musicien Ferrigola, Jésus Denios, 3 dates pour cette année. L'artiste va se produire le 21 avril Adidas Arena. Un rendez-vous à ne pas manquer. Et l'artiste, de date à le 20 déjà. L'artiste a salé sold out. Donc, Gaulois, Gladiator, et la Ferrigola, le 20 et le 21 Adidas Arena et à la salle Genève. Et le centre évangélique Montagne de Transfiguration organise le 10 mars une journée de prière comme thème le secret d'une famille heureuse avec le prophète Ézéchiel Landou sur l'avenue Kabalo à Barumbo, au croisement des avenues Kassai Kabalo, comme invité les frères Patrice Ngoïmousso Kozalawana. Le 10 mars à partir de 15h jusqu'à 19h avec le prophète Ézéchiel Landou. Merci beaucoup, fidèles amis téléspectateurs. Et sur ces plateaux, tout à l'heure, comme je venais d'annoncer, Emmanuel Macron, il y a Isso Motema qui est de retour à Kinshasa. C'est vrai que l'artiste musicien, après 4 mois d'absence, il est de retour à Kinshasa. C'est dimanche, on va essayer de parler avec Isso Motema et Emmanuel Macron pour les comptes de Fali Ipupa. Merci au bâtonnier Coco Kayoudi Misamo. Merci au Code mondial Yawili Moucheni. Bon retour au pays. Yawili Moucheni. Les codes Amboka, les codes mondial. Yaya Bale Kebele, Yawili Moucheni na pensé na yo. Bon dimanche na yo. Bon dimanche à Fabrice Guitanvu Parking Yaba Djogo. C'est-à-dire, moto aliarana bateau, azo fête anniversaire naie, depuis Afrique du Sud, Fabrice Guitanvu, Mbotama ela Munzamba Baxelo encore, Mikole Belé, na Mokili, Fabrice Guitanvu, na pensé na Elio Kesse, Bota la biso TV Moko, bateau Belé, et page noire, c'est vrai que Luanda, Angola, toujours les là, famille Tizungu Mobimba, ils là, notre sœur, Tatiana da Silva depuis Luanda au Atikabiso depuis lundi. Donc, Moli Monaye et Pe Manakimia Batutu Bobaki, Tatiana da Silva, Motomalamu au Atikibiso depuis Luanda. Donc, entre-temps, tous la programme, il y a famille, Matanga, Ezomina Veni Bukanga numéro 17, na Makala, na Makala de l'autre côté à Makala, donc, na Prince Wana Université Angaba. Bandeko nyonso o boyebaki Tatiana da Silva Tikibiso. Donc torose la programme car dans l'émission toropé c'est le programme comment ekozala kuna de l'autre côté il y a Luanda Tatiana da Silva. Merci à Charlène Tizungu, vraiment toza de cœur nabino et na pensé na composanté pe ba sincère condoléances na famille. Il y a notre frère John Kiala oya bungisi mama na ye mama Moseka Lukombo. Vraiment, il y a un coup fait le 27 février et entre-temps, tu rosé là-bas programme, il y a Bob Sek. Donc, matin, les amis, na avenue Kinzuzi numéro 60, na commune, il y a Kalamu, direction Elengesa. Donc, ton agenda culturel est présenté, ba famille Oyo, ba sincère condoléances. Voilà, mesdames, messieurs, je l'ai annoncé au sommaire de cette émission. C'est vrai que, depuis Bazong, dans 8 ans, Rosanna a été, dimanche à l'élo, accepté de répondre à notre invitation Emmanuel Macron et que je dis bonjour et bon dimanche. Bonjour et bon dimanche Nayo Glody Akina. Et puis bonjour na bateau nous sur Bazuta na bango l'émission Nayo donc tous allés tous solo la nuit quoi. Ouais voilà et ça lui bien c'est vrai que avant au Kende tous qui ont peu opportunité aux années on a plateau l'élo mais boni fallait il peut pas boni du Cap la merveille boni victime Mobimba.
On a pu na profiter de l'occasion on a pu ça bon dimanche na patron na le King ainsi que na mère na biso na ketchup na ba fantonioso et groupe na biso nyonso groupe d'accompagnement le King na pu bon ba monter place bazwami et avant na bandana on a côté les soutien na ba programme na biso to développer na présenter na souhaiter ba mes condoléances na nga na vena biso Gino Liaki dia na biso directeur artistique auto père de papa na biologique. Oh là là. Donc mon vieux courage tozana titi na suka maramunyo. Et puis, na pesi sous mes condoléances na maître Madova, Motokala, il peut autre père de grande sœur naé, donc tout ça on a dit bah sanga liwa o ça la passe danger autour les la paix moko na biso une sœur elle était vraiment une sœur pour moi Tatiana da Silva depuis Luanda vraiment donc bah sanga liwa nzamba battre la pena parce que liwa et la batu nyonso mais il a biso na battant yo c'est et anze na biso ata to échapper on dit ni à moins que mutunda vanda ta la patience et la team colonaye pour ba msupe ba brutalisera pour par rapport quoi ya ko vie marama mokili ya momoni ba msupe ba umela raté donc ba o pe ba tiki biso to yebi ke nzambe muto a permettre ata na bango ba kenda ba ke opema na bango donc le King a se comporté bien na minute dans la poto a kepeka ko croiser le braté ils era justement makamukara au biso tozana ngo parce que oui que annonçaki déjà double stade des martyrs et puis à part wana concert na biso il y a 2023 ya souka à Bruxelles ya ba Arena autobete na Bruxelles le King déjà ça annonçaki na kata concert que toi na des productions et il y a Lyon na ya Bordeaux donc Portugal PC Baxami donc ba concert wana to kende to ke beton na mois de juillet donc mois de juillet tout ça wana to ke no beta après wana photo zonga les sous poto yo beta double stade des martyrs en mois d'août. Mais Obig Emmanuel Macron, avec quel esprit, tu as date, comme une défi, avec quel esprit? Non, ils ont aucun défi que tout est. Ils ont que l'artiste a zo qui s'aba rêve naé, alors ça la makambo ils ont un moment naé. Pour y un moment au moins après maramuso comme appelle au colis comme il faut paiement. Au premier remonter la moche ko mais ça la musique parce que batu musu pe ba wa bota mape lobby ba sali pe makamna ba on pe ba olinga pe ba sala donc le King a sala makambo yisenga na moment na fa sala o sala yango ba rêve ne akana ki fa sala o sala yango je me souviens na ba tanga bandi ko depuis 2006 tanga bandi ko sa album na e droit chemin makambo nyoso ya loba na ba interview na ba journaliste au bazala à l'époque il y a 2006 et puis ti lelo pe bazali non ba kufite ba tiki bisoté et j'espère que na ba élément na bango na ba mission ba sala na patron na le King so ba zongi ba bimisi ba comprendre que non le King makambo nyonso banda lo ba na biso yango ekomi kokokisama donc aza mutu mo bo ya ambition aza mutu mo ya détermination et yango moni aza peine à perte yango moni lelo ba ko mo benge l'homme des risques ya risquaka mais obike ton hôtel ba production na bino la production 2 heures du temps 3 heures du temps et la production moko est commis vraiment trop serré est-ce que pour le public na bino c'est très facile de couper sa pena public bilei na bango nyonso ba ndimoto ba bon yango pe ba raison o tozongi poto beta double stade de martyr parce que tant to beta stade de martyr ils ont pena ba quelqu'un batu ba chara on est défi pour na biso entre or que batala rapena ba réseaux sociaux ba concert to beta na Afrique to beta na bamboka mususu donc to kendo beta na ba stade au moins ma stade au moins ma stade ba tondi mais que na kati ya kin il y avait batu mususu bande wana biso pe ba sala la musique ba mi benga pe ba leader oh non stade de martyr tout le monde a été bon les King abi bon ba vient na biso c'est ba beta déjà ba pouvoir biso et surtout pe ba série oyo ba ve ba beta ngonga pe nazara na groupe ya mutu et lelo ngape suko na kena o sala nzela na ngai donc naza pe na capacité pe na robeta pe stade de martyr parce que pour na robeta eloko pour na oser o lo bagena beta eloko na robeta concert place bo faut ta la pe vision ou ta la pe paramètres il y a public qui n'en les ont répondre mais en 2024 il y a de dates au Pessibiso il y a concert à Lyon il y a aussi le 6 juillet le 6 juillet Arena L2 Arena LC le 13 juillet aussi ba production ba concert zani mais est-ce que ba date on se pesami parce que ba date bandeko batie ba date to ba date ozaki déjà non il est fort obi ke biso ba congolais on dit mutema mabe komi ko matali susu makashi
Mais c'est pas grave, bateau ba mona na bango déjà, on peut balinga la bonne musique, na ba warrior na biso, ba ça na message déjà. Ouais, bozi panique. Panique par bozi rapport panique ya bandegonde ba tche ba date, il y a Fabregas, tche date le 31 août na Casino de Paris, il y a aussi Ferregola, tche des dates na Adidas Arena. Bah date maman wani ko bimba bimba. Na siki souffort. Donc na 2020 musique ba ndobe ta mana potote. To ke ndobe ta bercer. Ba tout ba vanda ba mona ndenge nini ba ndeko na biso ba combattre ba pelisa ba moto ba bino bo betate ba ser ba e concert ba noko ba e concert ba menasa bango. Mais to beta concert. O to beta ngo sans défi na ba ndeko na biso ba combattre to respectera combat na bango. Mais to yi ba mona na bango. Na 2020 wana bato bazala ki petit artiste petit bazala ki poni bagenda ko betate yango to lobi ke to ana tina te to s'expliquer ba o ba monaka bwana miso ko mona mais botika ko ya ko véhiculer message à lokuta annonce o ya deux concerts o to ke no beta na mois de juillet eza déjà to annonce patron na biso le kinga annonce ngo na concert ya suka ba 3 salles to beta ba arena na fin ya 2023 concert à suka to beti na Bruxelles a lobi déjà bon nde naza boye to silisi tozo kitambala mo Afrique to kende ba tourner mususu mais bokanga na mitu na bino ke tozo zonga lisusu awa na 2024 po to beta na Lyon to beta sous na Bordeaux et puis to beta sous basal musu to beta mais quand même donc biso dans la tête to banda otala makambo mais philosophie ya rocha date wana quand même boza d'accord nango soit bosepeli bwana sengolo komona musique ezongi fallait pour komona que il y a deux artistes au ba tcha ba date et puis ba ça ba sold out na ba annonce il y a ba écart il y a une semaine 6 jours ba omoni biso ba date o biso to lobby ba to faut ba beta ba salo biso to beti ba lekango donc ba date o biso to loba que non par rapport ya bato balinga ko loba ba se prétendre que biso to yebi ko loba biso nde to yebi ko boycotter fallait to sala makam oyo o bato musu na ba sali yango te yango to loba que aza l'homme des risques monsieur des risques yaza muto a risquaka côté ba tche mini ya niati yango tous les deux makolo bino tout na ba vie bolo ba vie ba lobi pecho niati mini pecho ko panzana ba masa ne ba bi masa ki nyata ndimi risque oyo ba petit pe bolo vieux yo pour andima yango niati yango mais mine c'est que ça dégâté l'homme des risques il y a qui n'a risque mais Emmanuel Macron sans polémique ça monte pas détermination Emmanuel Macron sans polémique ouais parce que ba ta la biso d'ailleurs coup polémique on a lobby sans polémique ouais to vanda awa aux artistes musiciens congolais ouais makambo o lelo komi ko leka na musique à Congo les appels parmi makambo photo applaudir tant au vandi ndeli sola ba tchada te bandia et bandi chez Bissout apparemment apparemment bandi chez Bissout bon les sola tchada te bandia l'homme des risques soit le tomoni lelo mundele azo sepela ateki marque Adidas N'engeno a tekate n'est car il y a une semaine parce qu'il y a un Congolais qui a annoncé concert dans Adidas Arena et pécipé mon pépé au épée suana. Et tant qu'artiste, comment vous réalisez d'abord Bino Warrior? Tant biso to kalara ba date na biso mutu mon côté quelques-uns il y a artistes auto yebi ba sala ba vidéo ba soutenir biso. Makambo pe fali pour ba sala lelo a sala to beti 3 sala minene. Nescar, il y a 21 jours. 21 jours, tu petit 3 salles à minene. Il y a minene, 40 000 places. Bah, tu vas y répondre. Obi mindele wana ba salle wana Paris la défense niveau ba sepele. Chikon côté. Chacun portera sa propre charge. Tout ça atenga na za te pour na sala promotion batu. Makambo biso to sala to landi batuté. Biso nde to sali batu ba landa biso. Mais bazo landa biso na niveau biso to salité. Donc batu faut ba landa biso, faut ba sala makambo leka biso. Après to lingis ko to kota na terrain na bango pe. Jusque là non batu na ba sali makambo to biso to landi. O ka biso to sala bango nde ba Holanda. Mais ba Holanda on pe na ba normo biso to singélité. Ba dormeni. Kasi ya ba sali ya minene to lo ba mikete. Biso to beta jamais na salle autant monsieur ça 5000 places. Et place biso to répéter. To sala on va répétition na poto. So to beta ba grand événement minene to beta ba sala minene.
Ben c'est normal, tu comprends des personnes soit l'air et l'eau et na mongo na. Toujours tenir mais après pe batuba ozela ba image ya ba production na bino. Ba image ya ba production na bino obi ke fali pour pas sense biso na ba Zénith to abetaki wana. To mona ba image. Ouais. Mais après ba production nyonso bobeti ba salle nyonso minene mythique bobeti awa ba image zo mona na te encore. Il y a encore beaucoup d'analyse sur ba production fali comment azobeta ba salle minene oyo tozo mona ba image te. Ata okati mokila ata opikoli maseke ye ba koyeba yo na bizaleli bazabolo ata okati mokila ata opikoli maseke ye ba koyeba yo na bizaleli bazabolo batu fo ba yeba na ke biso za ke c'était ils sont monés na concert na tamusuto beta place mo bobake ko ma Fally Ipupa et son groupe tin ba ko ma Fally Ipupa donc ba kambo Fally Ipupa au sala eza selon vision à Fally bato bazana ba orchestre bango nde ba sala makambo na bango selon bango pe mutu na vision na ye mutu na muta sali entreprise na liesa na Emmanuel Macron ba image oui otolo ba mamba ba image mamba ba image ba lobaki atro biso to sala makambo te po bango batinda biso sala ngo selon biso mo la volonté na biso après to bimission ba lobaki mamba ba image yango na ba omonate kala bato ngo ba lobaki mamba ba image ba mon ba image ba komisu ko loba makambo na bo ba loba wana donc biso to sala makambo te po to la na bato biso ne faut tout ça bango balandi biso Macron. Ouais. Personnellement, comment on réalisera comment on a que dès to beta masoba image et ça masolo talipe visibilité il y a bino artiste. Ouais. Alors au monte que tozonga na maloba ya artiste parce que j'ai vu dans la sortie médiatique il y a mon coeur artiste congolais de plique ou alobi les lo bozana problème ya koyebana. Comment on tangi na yebi au monde ah na yebi Déplique Pomba. Na yebi je le connais pas. Asarani nami. Asarani azana. Artiste et musicien, patron Abetaka wapi. Abeta na groupe abatu. Patron ya groupe na ye, abetaka na groupe ya batu. Oyo. Ba propos na ye. Visibilité na bino bozo ye banate parce que patron na bino azo fou la binote. J'ai du mal à répondre dans mon tangi parce que na yebi été. So na yeba ki na ngana répondre bien. Je ne le connais pas. Emani. Musicien a Fally Lelo. Je dis bien musicien a Fally. Ouais. Après Fally. O ayebani. Makasi nani. O yambien mani déjà. Te. Toza combien? Tu na biso nyonso. O moni ko telema ka pembe na Fally. Atana famille no babosa na kayo. Ba retrouver mbamora na ora Fally. Soka okanga photo, kai photo na Fally mbamo. Tout le monde. Obike ezande ko moi bike na yamba ebisinga, ebise mani. Pourquoi petit Fally? Petit Fally a la visibilité belé kolega bango. Petit Fally na nous un. Petit Fally a un style ni. O batu ba olinga ba biso a comparaison na Petit Fally. Petit Fally a na makamu mususu. Biso toza pembe na leking to accompagner ka Fally Ipupa. Eza orchestre ti. On va dire ça combien de fois pour batu ba comprendre. Yango moni tolo ban quelque sorte, batu mususu ba olinga ba olongola batu place mayele, moni place o mutu, ya mayele fandaka. Bango siko ba olinga ba olongola place o mayele fandaka, ba yeba che bo soto, ba ya olinga ba kotsongo bata mayele, ba ko masko ba onyo so bazoba. Te, muta ko mazoba te. Bata mayele ba otala biso na minute ba yebi ke no makomono makamuto oloba. Eza bata mayele. Bobeti 3 productions na poto, o salata vocal te. O justifiant on est. Et ça l'ini. Mais ba production ba memio na poto pour que nous robina au salaba cœur. Ndena telema wana nazaki nani? Artiste était. Yol kasika pour ça ba danser non, danseur par rapport à quoi? Il ose so batu musu baza compléter na musique. Aya ka wana telemi na longola ayembika mo mukie meto ba ochen bina siko asa wana te. Donc yoza no musicien, nous a vadio. Mais bah, on a ma colonie balé. Tu es vadio, handicapé. Bah, biso oyo, tant patron na le king a présenté à biso. Bah, toi, na ba lo, bah, connerie wana. Bah, tika la jamais au fond la mino, bah, lo, bah, hey, tout le monde qui va présenter game mani. Bah, au télé, mais on a ba yemba, les eba ndeko na bango.
to bato babeta na bokese na bango batinda bango lo bana mambwana to ko paka batuti mo zukanda non na zukanda te papa ngam na lesbo balobaka tout nyonso balobaka mais bamona ka biso les mêmes mots kako biso to kenda na le king to ke to seba production to zongi non parce que nga déranger nga ba biso ba telemsi petit fali ba telemsi mani ba baby petit fali nga sko wana za na bato ba na ba campagne et déranger nga non ils bato ba ya na ba campagne pas voilà kolanda bato wana te nazaka kombo emani tosh mais na ke premier poto na nga na zongi na echamba mo Emmanuel Macron lelo tambola partout na rula na car na nga na rouler na car na de capona na tambo na che musique tina sana okena bato Emmanuel Macron na bato bazaka ba fanatique ya ba orchestre ba be Emmanuel Macron jo ala mbila papa to yebani mais to linga nete to yebana na ba qualité ya bato mususu oyamba na plateau boy ofande otune ba question botala babi o annoncer ka ko salira annonce na olobi na oyamba musicien ki ngani na beta na groupe ba zappé garçon na za impoli ba oloba bien ta za impoli manka bato ba respect. Emmanuel Macron sur ce plateau, fidèles amis téléspectateurs. Tout à l'heure, l'artiste musicien Isso Motema, on a déjà Nassima Bakamera Nabiso. Merci à Elisabeth Epapé. Biso avec beaucoup d'attention. Merci à Naomi Campbell Andou. Merci au Code Mondial, ya Willy Moucheni, Bruno Lubika Mbongo, ya propre Siamlex, Fabrice Guitanvou. Biso avec beaucoup d'attention. Tout retenir 3 dates. 3 dates. Il y a Lyon. Sans oublier qu'à la tard, dans peu de temps, au moins, on a que direction Abisso, il y a directeur marketing. Donc, on a déjà, programme, nous, ça va date. Ils ont bima, tout chango déjà, tout partager, on pas n'abino tout, journaliste. Et, bon, chango, bah, tu vas comparer déjà que notre, long à côté, bon, tout, zon, bateau, bateau, la bisso, pour l'information, surtout, Betty, dendoulé na biso to ke no beta ya 3 ndoulé Portugal PC Baxami to na 3 misupe ko Baxama to ke beta autant to zonga to yepona mambo ya double stade de martyr na mois d'août surtout si yango tant to zo bima libanda ya mboka lisusu to zonga kati 2025. Emmanuel Macron problème ni ezoleka entre Suzuki et Fali. Il y a rien quand ndenga na omona boye faut ezaki ndeye. Donc, on a vu que moi, toujours comme moi, tout à l'heure, tout à l'heure, sortie médiatique, na union sur salaka, depuis à côté dans le monde de YouTube, à comika ka kosala ba émission internet ko lo ba mabe c'est Fali Poupa. Ils ont une émission moroté, ba tuna patona nga Fali Poupa, aux journalistes, sala ba kenema sala ko sala ba quête na yo tout. Au moins ils ont une émission mokoté. Fali Poupa atikala ko lo ba mabe c'est kulutuana. Mais, azo continue kako sala ba émission na yo, oui. On l'a dit dans le mukiliga olinga falite. OK, ezan on peut problème te. Mais so batunu mamba fali, ozana ba faso belé pour ko échapper nango. Problème ou soit na yo na ngai, tuna ye ya ba émission na yo, tuna ye viwano tuna yo tuna ye fali sala oni. Na kata quartier latin, ba beta jour mon côté bazala pena yete. Il y a zala avant, aye ko longo na quartier latin, le king aye ko ya. O ya tsala gi na kati quartier latin, mukolo entreprise mutaye bien. O pe le king aye ko sala pe na kati n'époque na ye, mukolo entreprise pe aye bien. Donc, il y a porta un plus na kati groupe, le king pas porta un plus. Yo bimio kei, le king pa ye ko bima kei. Le king azo sala makambu oyo, c'est un ba rêve na ye oye mo alobaki. Droit chemin et Simba. Koyemba. Pendant 2006, style lelo, fallait zakaka na top. Batu ba obi na banzembo na ye, bazo chama boko boy. Suko kulutu wana ye pa longwe na kata quartier latin. Fallait pétan ou ya longwe tan quartier. Ça sala ba album na ye. J'espère à ça la 2 albums. Ba fanatique ne ba zela album wana. Mais Koyemba ndenge na ba demi-ton oyo kulutu alobeli. Na ebite soki koyeba musique yango izana ba gens oyo vio na zoluka. Abima na bêtise. Kulutu bima na bêtise parce que terrain oyo koti tika komba fali. Soko tiki komba fali te balobi le respect se pose. Mukolo yeba ko respecter leki pa yeba ko respecter yo. Fali Poupa il est responsable. Ndenge ye pas responsable, ya foyer na ye, ya famille na ye, fali pas na foyer na ye, bana na ye. Bande konaye entreprise o fali azan entreprise ya munene
au kulu tu n'as pas on a salle entreprise wanati. Donc respecte-toi. Tika kombo fali. Tout le monde yango déjà na mukili batu tout au bota la biso na réseau. Ba yebike olinga falite. Quand tu parles ba mamunyo solo baga wana ya lobi. Tu crois que bato balinga fali ba CPANO makambo ça. Emmanuel Macron, merci beaucoup. Voilà, 2-3 personnes bataille pour tous ils sont montés ma rapidement. Ouais, nazu ngapona merci pour la passage na yo. Bon dimanche na bande ko nyonso balanda biso. Na pesi mbote na Mathieu Mobidi, place Azaba Mbotebele, Venanga Dekos Moukoko, Venanga François Babadi, Maître Moïse Moupata l'humanitaire, Chancel Mbemba Demi-Dieu, Rouge Kalumbaniko, De Bomba Matadi, Tokos, TBC Nyokan Kawakabayo Kele, Junior Yondo, Jimmy Bambongo, Toshiro Petit, Guy Golf Moloai, Venangeli Bombusa, Pascal Chiyoka, Zizi Naik mon ami, et puis pourquoi pas na Kabango, grand poète Naratia Miki. Voilà. On est ensemble. Merci beaucoup. Toi, dans studio. Oui. Nous avons bientôt là, album Nabiso Oezobima Urbain. Okay. Bien à Batokos. Continuité dans Oezobima. Et puis, à part Wana, Biso Moupé, tant que artiste, tu évolues un peu bien dans les Kings. Ou tous un groupe d'accompagnement. Les Kings appellent ça Biso opportunité. Toujours là, Mbabandembo. Merci beaucoup. Ou à pour ça, dédicace. Plus 243, ya Willy Moucheni. 9 950 43 314. Merci 9 beaucoup. 950 43 314. Il y a Willy Moucheni. Bon retour au pays. Il y a Willy Moucheni. Déjà, Nakatia Mboka. Tozane déjà. bandule kozonga te chez Djonga 3 azongeli base na ye na Paris oyo esika bozalaki kolia komela pe koyoka ntule na niveau ya 2 fois te boyebake bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te chez Djonga 3 awa chaque week-end bilenge zongi ya ndule à partir ya le 17 février 2023 ouverture officielle ya bandule bokozwa chaque vendredi Suzuki Luzubu 4x4 grands chanteurs de mon pays à partir ya 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi, bokozwa CNN Alligator na baninga tout awa bokosepela joli kitoko. À partir ya 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche sombele suka bisanga. Bokozwa Nokolias, Emeli alias de Mingongo, la voix qui cloche et longo na wenge. Poussana tovanda en matinée live. Oyo ekobanda à partir à 18h tina minuit. Kasi tunanga inini. Kaka ceux qui aimaient la CDC. Mbala moko night club to boîte et fungwami à partir ya minuit. Ba 5h avec DJ Bobo. Oyo akosepelisa bino na bandule pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous t'aurons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Chez Djonga Twanga Nantaba, Ezwami na adresse Oyo, Noisy le Sec, Nassime McDonald, numéro 25, chemin de Grou, 93 130, Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba, Yangonde Zali mo boko ya ambiance, na kati ya Paris, pe na France mo Bimba. Quel jour est le plus important que celui de votre mariage? Lorsqu'on s'apprête à convoler un os, on souhaite évidemment que tout soit parfait. L'idéal pour cet événement, un jour mémorial, c'est donc de faire appel à un décorateur et service traiteur événementiel, Lisa Décor et Lisa Traiteur, qui créera une ambiance unique au plus près de vos désirs. Dès l'organisation du plan de la salle, en passant par le choix des couleurs, des buffets et des matières, Lisa Décor et Lisa Traiteur vont s'entrer à décliner l'ambiance et le goût que vous aurez choisi jusqu'à la moindre détail, et tout dans le respect de vos goûts et de votre budget. Lisa Décor, Lisa Traiteur répondra à vos attentes selon vos préférences, votre budget et le type d'événement. En effet, Lisa Traiteur, sa cuisine principale est traditionnelle avec différents plats typiques de nos régions. Lisa Décor et Lisa Traiteur s'adaptent au format et écoutent, que ce soit pour un mariage, un anniversaire, un séminaire de plus ou moins 500 personnes ou un cocktail en petit comité de plus ou moins 20 personnes. Lisa Décor et Lisa Traiteur saura répondre à vos exigences. Pour nous contacter, email mignon@yahoo.fr ou appelez au plus 217 298 21 11
ou WhatsApp +1 217 693 20 81 ou +1 217 819 11 41. Lisa Décor, Lisa Traiteur est la voie idéale pour l'organisation et la réussite de votre événement. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Site FM Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Kiandankala, Twende. X-Bass, Marandura.